faire gola ko beta musala fele Maman Denise aza moi si elle bosse na Congo. Très bien. Moi na lilela maman na ye. D'ailleurs kuto bien na stade na faire beta cacha 100 000. Ba leader locataire ba na posa ba beta. Mais ba beta te po batala ke 100 000 wana so to pesa ngo faire. On est trop fort on fabrique ça qui na l'action président Wilson. Ouais. Aye ko funda pas vieux Wilson Olivier. Mwende ba mankaka ko landaka muti. Et là, comme on a dit, il y a 5 000 $, yango nga pe na somi. Mama fa somi ni balé, pasteur Mike Kalamba ya somi moko, nga na somi moko to yina. To somba dynastie. Au lieu tolo balo bébé. Donc il faut biso ne bagulwa to prouver pour toi na biso na concurrence na mututi. Concurrence na biso za bagulwa na faire. Faire asali musala oye, il faut sala. Siko etikali na bagulwa nde to somba. Maintenant bozo bangate parce que wa chemin de gloire ezoli mais héritier watana s'il te plaît. Héritier Watanabe. Héritier aza mwana oya bokomi na ndako ya fille. Et puis héritier azaki poli. Soit faire la tie lamba tiki yango alinga te sengla faire za saleté. On nettoyer yango. Parce que soit moni msu faire na libo mwana capitaine na kwa sombi mapa ye nango. Abina comme danseur. Héritier kete ko iliko. Donc aza mwana faire kutu biso to linga héritier Simbaka. Pourtant ezo simba ezo za tala mwana biso ndako ni ya muziki pe ya ndako tembe na bango na il faut basala yango bango na bango bango ba leader locataire na ba mama fa wana vie na nga nazwa temps ya atininga na kineko sombila ye ilo oyo otana munoko na ye nga nazwa temps ya olia madesu ya lami voilà madesu fort alamba madesu fort wase kwa n'est pas musicien anginine na mbongo abantu soko sokoka shoka muziki aussi on ngilipe so ina komi lelo kwa waze kwa locataire azaka na Mitsubishi ou Mazda mutapusa ke maître commando. OK. Sur la matière quand même. Ozongi ça t'a expliqué que bateau na kozanga na nga bazala. Exact. Na ukoma lelo po waze kwa pa millionnaire. Na ukoma na nga lelo boy bazala na pari ya bulamu na bango okoki ko benga ta Jos. Ndenge nini pekisa bandeko nao ngana za camarade na binote. Donc yo bomi na yo famille mais sika nyoso boyuta nzembo yo ka texto nzembo ya CD. La voix du peuple, oh la voix du peuple, oh si tu as bien oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. Mesdames et messieurs, heureux de savoir très nombreux devant vous poster téléviseur. Encore une fois, bonjour, ça fait beaucoup de temps que vous ne voyez plus, voilà, je suis de retour maintenant là, je suis sur la voix du peuple. Merci à tous nos abonnés, merci à tout le monde qui nous suivent. On doit continuer de vous abonner, faites aussi abonner les autres qui ne sont pas encore abonnés. Avant tout, je tiens à dire bonjour à ma maman chérie, ma maman Odile Pokuta, pourquoi pas aussi à mon pasteur Bishop Maf Mantuidi, mon pasteur et mon mentor Yene. Tu as besoin de prière. Vous avez des problèmes, mamikane sont compliqués, en tout cas, conflit-toi au Beninga en privé avec le numéro ils affiché là-bas écran. En tout cas, on a passé au numéro à pasteur, il va prier pour toi et puis tu verras que Nzambe a Kosala. Voilà. Sans plus tarder, Naomi communicateur a fait rigola aujourd'hui tout bête à ma solo parce que l'actualité ça moi est belle quoi. Le but fait rigola a réclamé mon Nicolas podium c'est de maturité et puis ça manque à professionnalisme. Tout solango na communicateur na si mon frère est avec moi à Kopanda Jean Teke. Bonjour Yampaka. Bonjour Tata Mwasiabana. Bonjour Nabagouloani, on se gladiateur et puis tout beau sanaté vraiment. Tu as un camp David le 15 août. OK. Na c'est donc ça on a $40 ya pamba. OK. Na biki Bagouloani so ba répondre vraiment et puis tu as nominé na AEA Issa. Donc tu as voté vraiment papa Hervé massivement. Ezani AEA Issa. Eza organisation moko boyi que ndenge lelo batu bakindaka ba ni na bango award wana wa ba femme et homme. Desco biso mibali na mibali tous na AEA na Amérique. On a fait rigoler en sigle, en sigle donc c'est que ils ont la définition normale. La définition normale mais na anglais. Na anglais d'accord c'est pas et puis surtout ça na Best of Africa Award na Afrique du Sud. D'accord. Donc ils ont na moi donc ba gaulois na ba gladiateur
c'est vraiment te voter faire rigola massivement na ebi ne to le kaba to nebele ils sont d'accord donc mais to ça l'année ni pour te voter to ko ceux ta part qui continue na ba page ni sur artiste et en plus ba golo ni so o bazaza na ba groupe donc tout ça comment ba expliquer nini to ko voter yango pas président na biso Lilor na ebi ke ba golo tout vraiment ni za type Bokana L'Oréal de Bruxelles et puis Dixon Kabasu Jimmy Bella au Voama Junior beaucoup laka tout ça en information. Très bien. Boni jet c'était fonctionner qui Togo. Orchestre l'équipe orchestre bien sûr. Oh nandeni. Pour orchestre c'est ça l'insulté. Oh nandeni. Et comment ba magablo ba groupe ezali ba groupe d'accompagnement ezali. Ah na Congo na groupe d'accompagnement ezali. Oh misali ya pas orchestre mais mal prononcé. Comment ça? Il y a un groupe d'accompagnement. Ti ba groupe d'accompagnement. Et groupe d'accompagnement va répéter à chaque jour. Un groupe d'accompagnement ça obengi yaka to répéter pour to beta projet. Groupe d'accompagnement va répéter sur 2 jours ici babeti. On a na année on va répéter 3 fois. Tant qu'à organisation un concert ça. C'est comme on usi suspension un groupe d'accompagnement ko simba danseuse comme va bien privé. Oh. Mais oui. Très bien. Alors avant tout fonctionner to keneno liboso oui bi que presse na musique to fonctionnera ndela moko. Ouais. En tout cas, boyebi que presse en ligne toi na matanga quand même. Oui, écoute le on a autre une émission mo bazo tu nga trop ma mbedingo. Na bibato pe bazo nga ba pesa pour ndingo, ba pesa pe pour na biso. On a presse pe que na part na biso po oyo zo sala déjà po mutu nyonso ayeba information eza nini. Donc bazo rappel tango ya kosunga biso na tango makamba. Exactement. Donc po bino boyamba biso ya on a le biso. Voilà, très bien. Merci. Tu as bien parlé Penza en pengé de la biso Flore Makini sa Koufi, oyeba qui est de son vivant. Si tu fanda 2 fois 3 fois na Masana mu Karim Zola et puis na tout vraiment banda ou poussa nga na kopo Vasco les gars Machibango Bongo. OK. Donc Ayamba déjà te barana bango na okubaki. Ça veut dire quoi? Bon va aller na trop chaud. Si on a yaka so ya ye za mabi. OK. Si on a nga mtu mwazo ila nga petale na ndo monele nde na monele aussi. C'est au monde na ngate donc les années respect non pesa yo en tout cas il faut ozong c'est la nga ngopé c'est vraiment obligatoire. Très bien. En tout cas mes sincères condoléances à toute la famille biologique et à Flore Makini ici ainsi que la famille artistique. Pourquoi pas aussi la famille presse. En tout cas, tous les landés qu'on a biso, tous les landés na Kimia, Barankin, Totika, tout ça vraiment assez, tout fonctionnait bien pour tous les landés qu'on a biso en paix. En tout cas, sans plus tarder, Nazo a annoncé le 27 juillet 2024, concert à Stade de Martyr. Il y a pasteur Nabiso Mike Kalambay. En tout cas, Bissonien surtout, c'est ça. On a tous se retrouver, on a tous commis en colo. Pour tous les remata, makale rotikala, na komo nzambe. Très bien. Sans plus tarder, Yampaka. Oui, tu mets ta masolo ya dynastie. Dynastie, c'est Madja Lobby. Oui. Dynastie Lobby, vraiment, bagouloignons sont vraiment au babumba et babum na mosenge. Donc vraiment, tout le monde bomba, tant yango, tout sous ba dynastie. Ok. Faire égaux là, c'est assez ça. Donc il faut bisonner bagoulois tout prouver pour toi la mission de concurrence dans tout. Concurrence na mission ça bagoulois na faire à sali musala oye il faut ça là si ko etikali na bagoulois nde to sombaye to la ça que tous les cas ne bili c'est to sombiété nani mususu Dynastie volume 2 alors. Volume 2. Mais comment les autres musiciens au mususu to monagi pena batia qui coup de pouce na dynastie tel que Céléo à se retrouver na quantité na volume 2. Tout le monde est de Temouloko. À se retrouver que dans le 2e volume, il y a Dynastie. Alim Bonda passe à l'ensemble. Doyen. Et ça, nango que tu bêtis na gauche, tu bombi pe droite. Bango ni so baza iti. Faire ego la tango azoki likamuya likanisi ya Dynastie et ça que faire aembi vie na yemu. Parce que aembi na soleil wanga. Na modugo barambwa o bauti na quartier la te alika na quartier la te. Très bien. Aembi na nokolias de mingongo oyo lelo seto lo baka faire egola eza parce que maison wenge musique à 4x4 BCBG mutu la kisami soye mwana suka ya wenge faire egola batterie ngeye lelo lisusu aye ko mbana papa Malange oyo batu lelo école ofera za nango ya odimba ba papa Malange babanda ya donc yango ezalaki honneur kozongisa lisusu na yango papa Lutumba za invité pour abeta pe ya sonam mais koyemba ya Malange ezo la kisaneti yo pe Bruxelles nanga amso yeba pa Malange ti mais si ko yo découvrir mutu pa Malange oyemba testama bande kona kotanga na kolela maloba ya boule donc to yeye donc eza école à faire rigula yango to ye nango biso le to boti bana
moi na ngali boso aza na 17 ans mais mususu oyebisi soleil wa momuna azozala na mwa inquiétude so oyebisi ya mususu artiste mo azozala mwa inquiétude mpo bakenda libanda temps trop faire egola asali effort basala d'échange culturel mpo bana mususu oyo baza mpe ya mike oyo génération ya kilelo badécouvrir mpe toza na batalent mususu oyo eza plus fort. Ok. Maintenant, bozo bangate parce que ah chemin de gloire ils ont dit mais héritier Watanabe s'il te plaît. Héritier Watanabe, tout le monde a mis en juin des mots. Héritier Watanabe abimisa qui na fali pour ça qui moi complication parce que moi bilinga. En tout cas bino bo banga peut héritier par exemple tu ya mototo ya tembe. To bozo bangate chemin de gloire ils ont dit ma bob ça peut dynastie. Batembe na bango na il faut basala ngo bango na bango bango ba leader locataire na ba mama fa leader locataire ndenani ba leader locataire na mama fa batembe il faut basala na bango faire leader locataire veut dire quoi muta leader ma foutela et ça les sous leader ko foutela te tango baganga ka mingi pomoni lelo photo ya na ba discipline mususu moi ma musique eza ke lakisa biso art na yo so moni biso to défendre affaire à l'équipe bango na koyemba et tout so to andi lelo ne toujours banda lelo papa Luambo za na disque d'or te ba jeune ebele bazobeta so tie banzembo ya Luambo oya ba 1974 na bar na ngana yo to zalate mais to wiyo lelo bato ba obeta lisu musique te bakomaka na ba vantage ko defara mituka ba pesa ba danseuse na ba chanteuse na ba chanteur bazo tigana na banyongo alors bazo ebate ke lobby avenir eza nini po musique eza business so zo kotisa te zo sala eloko te yango tanto lobaka ke leader locataire po pesa bato misu makasi basomba pe au lieu tela bato misu minoko tana on liboso donc tu ebi ke ba leader locataire na ba mama fa bango ne ba concurrence na bango esimba mais pour faire camarade na bango te faire beta musique c'est ya Mobutu Mobutu akufa kena na likansine atika faire na mboko ba ozo ipsanga ba musicien c'est ya Kabila. Non mais maman musicien Kabikota que musicien Kabila ezate musicien zabeta ndule to yoka. Ou même ndule génération na génération zo ya nango. Même kolo génération les a fait rigola. Fait rigola bandi na 1995. Tu étais à l'école ma sœur. Ouais, j'étais à l'école. Oui, primaire aussi. OK. Si qu'autant on a déjà fait Azafé. Donc il y a un colobar sous fait le bas papa est oh n'importe quoi faire rigola Jésus de nuance le padre ni Kaboroni na papa Hervé bon déjà là 95 on a tango ya bandi musala musique yoza na classe donc au moni siko yango sens ya kozanga kopesa bato ba valeur yango moni biso ba kuluna ya jet set ko biso ba kuluna jet set oh nandeni babiso ba gouvele golwa ba lego gar to ya vraiment ba tebele ba musique ndingu to ba kuluna biso siko to défendre mabili kuluna yo kasi so ba kangi ba tunaka nini ba kota ya auto répliquer donc biso to finga te so ko yema bena faire rigola to répliquer donc faire rigola zana niveau ya bateau to zotanga o tangeli ngati baba ninga nete pe baza na rapport. Non, on parle pas de niveau yanini, on parle de la musique. Que c'est niveau musique. Yango non loba. Que c'est un niveau musique. Mais ko ignorer pe ti watana bete s'il te plaît, non, yampaka. Non, pardon, yampaka. Ba jeune baleka monter ma moto. Ba jeune baleka monter ma moto. Tango bango bakanisaka. Or que biso lelo ba golwa. Souci na biso ezalaka faire rigola atteindre niveau ya JB Piano. OK. Ouais, souci na biso ezalaka faire rigola atteindre niveau ya président Werason. Pour lelo to boya te ba lempela ba lakisa faire rigola lumière koyini. Tango biso tozaka reconnaissant na mwana donc tango bazomemela biso ba ingrat to boya. Ngana koyi ko boya héritier te parce que héritier aza mwana oya bokomi na ndako ya fille. Et puis héritier azaki poli. Soit faire la tie lamba tiki yango alingate sengla faire za saleté. On nettoyer yango. Parce que soit moni msufi na libo mona capitaine na kwa sombi mapa nango. Et en plus ba fanda chambre moko na bionique na personnel digital. Donc aza mwana faire kutu biso to linga héritier simbaka. Pourtant ezo simba ezo za tala mwana biso ndako ya musique pe ya ndako. Po mutu lelo sala po biso ne soto be héritier wata eza faire rigolo. Na chance apesa ki ya featuring. Ya lelo na moni ekoki est-ce que yo kozwa temps faire ça monter malamu na makambo. Somme aponika yo
en plein cas faire rigoler. Mais Nathan on a héritier kokende na première Zénith abina comme danseur héritier kiti koyimbiko. Mais on a TV na parler na yemba bina beta. Et na bongo bongo yekobina. Artiste oyo zo yebisanga héritier. Azala héritier ezanzembo ya nostalgie. Tant on a fait rigoler chef d'orchestre azana liloba. Na winge musique ya mizomera ko loba tenzembo nga na monto yemba ona ajani. Ingeli kabo. Très bien. En tout cas, Wana, et ça, à propos, non, ça n'engage que toi. Il y a pas rapidement, tout bêtement du solo, il y a Ferrigo, là, réclame l'argent en plein podium. Ça manque à professionnalisme. Nicolo Hollanda, artiste Moussousa Betaka na francophonie, il on a comme déclaré mbongo. Nicolas podium. Ok, on a Moussous d'aba si ça d'accord pana kala ba signer ba contrat ba zo ba l'art déjà ba tient na poche, et les quand na ba compte bancaire me fait rigoler tilelo, on déclaré Nicolas Mawelisa à l'équipe du Bosso il y a podium en train de réclamer son argent jusqu'à là muto mbonga muto ki mbonga makila nanto liete maman Denise Nyakeo. Ah Bakamoyo. Est-ce que vraiment maman Denise Aza moi si elle bosse na Congo. Très bien. Moi na lilela maman na yeke oh mais yo pe oza moi si oza maman. Ngape goza amsu a mère na oliate. Ouais. Et ça badage na biso tozala kana. Est-ce que faire rigoler quoi que le mouvement n'a pas une entreprise na jet set ba obeta concert mo wa ofeli? Je ne crois pas. Au moins les longs des bino ba chroniquer ba to ma musique ne bolu ba na biso ke faire voyager parce que faire a obligé ka ba norme ya makambo nyonso na contrat na yo pesi mbongo a osomba billet bo sala ko production te. Siko ebongo to ya robeta na organisation munene loi francophonie ya ofeli. Est-ce que papa chirurgie ben piano ndé abeta yo na beta ofeli? Oh bon maïno kese na eze loko na ye. Donc maman na tout bazo beteza na ba banalité mangambizanga tina faire azwaki mbongo na ye nyonso oyo abetaki. D'ailleurs kuto yebi na stade na faire abeta cacha 100 000. Ba leader locataire bazali na posa ba beta. Mais ba beta te po batala ke 100 000 wana nyonso to pesa ngo faire to pesa mutu te. Ba beta masola lokuta te mais ba niveau ezalaka moko ndenge moko te. Faire rigoler ko beta musala ofeli et d'ailleurs faire rigoler za na bateau baza ba responsable baza na ba foyer na ba marque house damba baza faut aller sa foyer na e afutela ka ndenge pe ba leader locataire ba futela au moins que toujours critiquer te toujours reconnaître pe biso pe toza ba chef adji solo na biso ba futela ya gravité mais makutu leader na tamu kete faire ko ikolela mbongo moko so nini azo salam azo dédicacer maman na e eza pe ba chamo kwale ya ko pesa mbongo papa chéri jibe mpia na mutu ambongo Zadio arrête les temps Zadio arrête les temps Zadio boa kaka azo boa kaka merci oh papa va ça que ça matolo et pas ya maman na oui très bien alors mais tous on appelle makambo e muso ya francophonie tali ma Denise il y a za mwasi ya mokonzi ya mboka aza apolitique donc mambo etali ya muso ba organiser et puis francophonie pesa mamba politique. OK. Les organisations et bamboka nyonso o ezali francophone. Ezana bane na bane basala ngo. Siko ya ma Denise na kati ni o bolobake faire azo réclamer mbongo. A réclamer ou pas ma Denise non. Isidore Azar ou ça Isidore Kwanja. Très bien. Alors Yampaka parlons un peu de concert il y a Tata Raphaël Lobi et Mélie Ferrigo ba vide l'équipe. Ah mon Dieu Oscar Marie tout. Na leli kalo boutique Pomba Swag mamba bila beta. Alors boutique Pomba Swag mon frère. Stade wana et puis makambo ya stade wana vraiment ezaki organisation na bisuki. Ouais. Ezali organisation il y a jeunesse congolaise babane ko remercier chef de l'État ndenge asalaki eloko oyo récite ezalaki.
nasi naebite soyo soki ndaboka mindele nga première fois na mona course ya natation mindele azosala na mboka oyo yango bato basengaki chef de l'état merci na jeunesse organisation ezalaki ya bisoti biso ezalaki tobeta faire gola alakisaki ke tolekaka bato mibele ayebisi bagolwa ke tozala wana stade hiver wana ekotisa ba 45 000 personnes to répondait ata ba 30 000 personnes oyo ezalaki ke bagolwa preuve ane faire gola ntango abimi stade mbebimaki tobeti concert na 10h oh bato ebele bazalaka na misala bakendaki na bon so tozali na 15h et alors ntango tozolinga tokata na ba 14h 15h bato bakomi koya lisusu ebele ok donc bato ebele basatandai te na air wana na biso mikolo ekomi double babord ntango tolonga yo tobetaki na showbiz même ntango tolonga na stade de martyr tobetaki awa na palais du pays donc invitation na biso oyo tozali nango torespecte temps na contrat oyo toyokanaki na jeunesse congolaise après tu vois que si la na biso na showbiz et mais la biso net na ni oyebi ke biso betaka ba stadium bani ba comparer on ani na municipal 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 ouais quand ça va 5 000 personnes mais tondaki quand même tondaki bon mambwana vraiment na mona ngote et pour nga ko kana mambaba basiti attendez yo zabu mabuna ko loba mingi ambo neti babino boye ba mama si ba mama fa mama na loba matro yampaka rapidement tu beta no du solo ya affaire trophée faire golo zo ba trophée te poani batu ba réclamer batu bazo déclarer batu bazo loba il y a même de golo il y a même de golo sous ba détester ba oui mais attends poani biso to zo ba trophée te tout to zo mona ba page tout le monde est Fabregas autour de la trophée Afrima. Et ça, le boni, non, en tant que Ndekona, en tant que Congolais, en tant que musicien congolais, un rasu trophée, réaction d'un cause par rapport à le trophée Afrima. Je te dis sur nouveau, il va être mis à Zano, il va l'appeler ces mots des Zanoti. Bon, tu sais pas là, au moins le trophée en Fabregas, c'est une élection président Wilson. Ouais. Aïe, qu'on fonde, pas vu Wilson, il dit, au moins, il va manquer à Kolandara Mouti. Et là, comme on a dit, il va $5 000, yango nga pe na somi. Mama fa somi mi balé, pasteur Mike Kalamba ya somi moko, nga na somi moko to yina. Afrima en Amérique batika na $20 000 na biso. Mais Fabregas a ebisa biso ke trophée na basomba yango $5 000. Mais siko nenge biso bagola tout ça, toza eloko osomba te na musique. Musique ne faut laisser faire sa musique. Tout le monde a l'organisation na bango boya subo fina na bango mbongo po bozwa ba trophée na bango quel sac comportement quelle sorte de bêtises on les a ba bêtises inutiles donc biso temka loba likamwana Fabregas pa ye nango donc le quoi loba on sait que pas sombi mais oyebisi ngai ezo nenge nazo sula no boye mère yo mo oyebisi nga na plateau ndo moni nga boye na sala na kopa kisinjora ça veut dire quoi ça kopa kisinjora pardon si tout est dans la musique tout est dans la musique kasi tozo sola na bien to sana oboye oyebisi nga ke nga sala na nga ki kopa kisinjo nga pe na mutu na nga na oyebaka serre ya sane kopa kisinjo mabete kopa kisinjo va nini mais ba to Hollande biso ba comprendre mais nga mom non tout no ba question on comprendre te entre vieux et serre nani za mwasi serre kasi vienzo yampaka s'il te plaît tobeta masolano tobeta masolano d'après si exemple mais non tobeta tout le banano d'après yo moko Fabregas ne mérite pas ces trophées nga ndenge Fabregas la musique au Fabregas abeta na mboka zo mérite trophée na te kafa somba yoka ngai ndenge na tala ka musique Fabregas soki kozwa ba trophée wana nda azwa kala Fabregas asala ba bon puis c'est un succès planétaire si na génération na ele bazala ba Fabregas héritier ba mo pépé donc tu sala mambu ya minene zai ouais na ndenge obimisa ba opisi mais ye moko na munoko na ye ya mutute ya ba trophée wana kutu ba somba ngo ba ya on bien par supposons que tolongoli affaire ya kosunda lobaki ya basomba ka trophée ou quoi que ce soit. D'après Yomoko, Fabregas mérite ses trophées ou pas?
soka ayebaki ki a mérité ka ba trophée akoya ko loba makambo wana te donc on mérite en côté mais yemo muto mifundi yemo muto mifundi ke loko wana basomba ngo ya après yo zui yango mutu nyoso ezondi ozote ya mwana obise soki mutu akoti loba na ebemba mama na siko soki mwana mutu akoti na lupanga ebemba mama na yo mama osili osilikate ezaka yo moko mutu oyebisi makambo wana biso lokwa bagene na bango wana betu bekotaka ya ndive etali biso te basala bagene na bango basala ndeni basanga muziki ndini kale aza chao wanga mwana ndako te wana tala tozala ndeni ngai gouverne gaulois muziki ndingu Tarik Ngang donc mwana ndako donc na yolo si basele donc yolo mabele ya faire gol mais babi ya mo bozwa ba confusion et mo komona muziki ni wa l'équipe wa Afrique c'est le scram et mo mais c'est le soda ya jet set y pas bundela jet ya bundela faire gol et Poutine na pese mo te place azana qui mabe ya kana mazotala ngana Suède héritier bongo ya Majuli et puis Charlie Kabila bon héritier c'est le azami musicien na bisoté to sola eloro mo ezara iti c'est le azali ami à faire rigoler et l'ongwa amitié comme vraiment famille. OK. C'est le a assisté à biso na maman botozo ata papa va zaidi na prison. Bateau bazali na espoir te belé ba désespéré. Ka ba c'est le on ezali ke te bola obima. Azwa temps rassembler batu. Na moyen na eka o azana ngo ya minité wana akoti batu studio. Pour ba liberté à faire rigoler. Donc eza makambo ya musique eza mo ebetami te mo ebetami te mais mabele kapé mingi te choka natuni neti mabe nini o to koyi koloba na sele yo ngai sele yo aloba na ngama musu na ba désert ngai na tengama na ngama na tengama ba linga ba kosa ngai pa banu wana o ba bima ba leader lokate sele apesa nga conseil mo etikana na mutu na ngai mukolo sele yo ofinga fere na ozongisa makambo ya loba na ngapo na fere ya malamu. OK. Pour nana lobana nga mabete ya ndeko na ye. Po baza bandeko azandeko na ye mutu assistaka yo na tango passe azayi. So afani tu ata 20 minutes na matanga na bino aza mutu na ye. Et surtout c'est le tout ça tout le temps Poutine ya biso vraiment asali oyeto ye. Donc tout ça na to soutenir yango. Très bien. Oyeto soutenir. Bon, ça va, toi tu fais partie de la musique. Na moni pe kuna ba Jean Coutu ba Versas hein. Ouais. Senti ba Versas. Bienvenue sur le Messi penalty. Yem tabeta nga. Gambela na internet. Déjà le nom et exhibition sur Gambela na internet, c'est-à-dire ezali bongo boutique oyo bandeko ndeko na biso aza awa na Kinshasa avant d'être disponible pour na bino bandeko boza na poto mingi to ebine ezalaka oza na posa ya kosala provision pour na ndeko na yo pour na famille na yo pour na ndeko moko talaki na télévision moni kazo passer au mois difficile mo apporter assistance pour na orphelinat moko pour na homme de vieillard moko oza na besoin baki notiki la bango biloko ya kolia Gambela na internet eye pour na yango donc bobenga bango bobenga na place oza na besoin biloko ekoma obengi bango bosola dans les bons c'est-à-dire ba assurer lo nanu biloko osombi et puis ba assurer lo biloko ndonga place oyo kosomba matie kende donc no sala ben orphelinat no sala ben homme de veillard ya biloko kolia ba loso ba semoule ba huile tout ce que vous voulez ba miliki en tout cas bengi bango kaka na numéro na pesi eza likambo sérieux soki Vincent lobi c'est que rassurez-vous que bango eza pena correct je pense à les jours qui viennent tokotila bino pe spot na bango banoleka tout moment donc bomesa na Gambela na internet osombi biloko na oza na poto tindika mbongo na yo et biloko na ekoma pa ya mama leki biloko na qui n'est pas tata moi c'est qui n'est pas ya mama papa na biso to pas maman na biso to qui est na orphelinat to qui est na homme de veillard moko obenga Gambela na internet bo maman na moi si mo na téléphone ou à expliquer bino nini na kosala pour que biloko ekoma souci ezali bobengi Vincent pour na ba détail mususu par rapport à Likamongo, Tobeni Gambela na internet. Pasteur Marcelo beza malade papa wemba eza malade mo malade muti atike pa ba congolais na mutu. Eza bien té. Et recréer mo ba kelele et tout. Comprendre vie par rapport à ça. Bon, mutu aloba yo Marcelo, pasteur Marcelo Tunas. Oui, le bébé comment on dit moi na moi si on a dit Marcelo. Ah, respect na basala nzambe s'il vous plaît. Et bon na mo sala na Yakoba.
respect na basali na nzambe. Et bon on ngande to fani no bona pe mosali nzambe. Yo po mosali nzambe. Oza mwana nzambe mais non, alliance oyo zana ngosiko moni olinga to devie makambwa. Non. So na yeso même bakuro moni alliance oyo zana mo. Eza ya yo moko na nzambe. To comprendre eloko moko te. Okozwa au moins so 8 ans. Atoza na malade. So 8 ans. 30 minutes na chambre. Oyebisi nzambe. Responsabilité oyo zalaka nango ya yo. So atiki eza na moto osunga te obika. Siko biso comprendre na biso mama mususu te et comment nango bon. Na ote aka Vieux Marceline bo. Kutu mamba bien eza ebingo azobela nganga, azobela. Poto nima ye. Kutu ifala bimisa révélation ya nganga ke balobi nzamba balobi nanga soki na ke na ndako ebingwe na chimoli boye abiki. Et donc, vous tenez tout appuyer. Et dit que Aza Mamoti m'a sauté pour Akeno Tikanion surtout déjà na Kamba. Aza Sune l'autre côté, Atikanion surtout na Kamba déjà papa et papa c'est moi qui manque donc tout est déjà fini. Alors au lieu ba le kaba senga batu bambongo ya osunga ba benga papa ke nisambela kuna aobika. Mais non. Attends papa Sambeli mais qui c'est aussi dans notre c'est important pour na montuer a comme faible. Tu bika sali pe minga za légende à catch dans boka na biso quand même. Et c'est important parce que qu'on empêcher te bat simba sungae. Ouais, voilà. Toujours le bien mambu pasteur Marcelo. Point de vous par rapport à ça. Marceline akena na makambu ya ebingi. Olie aloba mona papa wemba. Soki lelo papa wemba mema musique congolaise ba place au Komate. Papa wemba beta na ba Tokyo. Papa wemba beta na ba Japon. Oh biso lelo to koma na musique ya lelo so mutakeka à États-Unis. To aux États-Unis. Mais papa wemba mema musique ya Congo bisika o ekoma Komate. Depuis lelo fait rigola tozo mema drapeau na Brésil. Namboka ba général Georges Barbosa. Donc photos zo attend ko pesa na makambu valeur. Est-ce que y est pasteur Marceline Aza chrétien il croit à Jésus-Christ. Oyebi que famille Jésus-Christ ezarati lelo. Jésus-Christ ba botama 7. Bana mibali misatu bana basi 4. Nga komona nga paka basi les juniors. Nazwa kombo ya paka eza na descendance nango alors ceux qui toni di mama Marcelo je me soucie batie mabonza kanisa ke na Bethlehem akokuta na famille ya Yesu apesi. Mais oui au lieu de le mama pamba to le ba au moins lelo ba komi ko boma un musu makambu ya bonzambi. C'est vrai papa wemba vie na ye et tout et tali est-ce que mutu so alingo ke osombe lamba papa wemba mutu otinda osomba non osomba selon goût na yo pe bozina yemo Marcelo ala tabilamba cher ibo yo kasi Marcelo azamba sapato musu asomba ba 3000 €. Mais alors ba 3000 € eza pe na ba fisika musu ana ko ye lo bazo déplorer ça que au cause na mbongo te na compte par exemple na $1000 me préfère foutre un billet que Dubaï au tikali nelo te na compte bancaire au cause na 500 €. Mais au préfère qu'on somme la main 450 € pour tikana 50 €. C'est un malula o eye mikolo. Combat de mona ebe. Oh. Ah. Pour tes ambakou musu to sur la musique, les ambakou musu les amade ah. Ça veut dire quoi ça? Eza des moments o eya na génération oyo. Dans la génération na biso na génération ya ba parents na biso eza différent. On dit ba tout outi esika morote. Eza ba jeune fille belé azana iPhone 12 mais azana valise. Ata bilamba na sac ya mubena bangi. OK. O ba benga ngiri bakatsa na Braza. Eza ta génération eza mamuté ke tolobaki o papa wemba e non. Eza ta génération to komi ko lula trop. Ngana komi lukana koma yo. Mais or que ndi toza mutu na mutu azana chemin na epe mutu azana étoile. Un iPhone 13 mes chambres neza salité. Oh. O ma lala na ba carton. Mais na libanda komi madame or que ne nanda madame. Mais est-ce que ça c'est une bonne chose que au garder chambre salité tout là na ba condition bientôt ça en valise tout ça en garde-robe mais aux autres parvenus pour son ba téléphone na cher c'est une bonne chose. Siko yango est-ce que wana pesa papa wemba monika biloko ezozongela Marceline eza papa wemba te eza mutu na mutu azana ndenge na ye et bon papa wemba ba classe o atangisi ba na ye
Bon na bana papa ba presque ba tangi. Bon no tangi sa bango na mbongo ni ka ya musique wana. Mais to ke to so ngape ba papa mbe zai ba tusu bazo sombela bango bilamba no ya somba. Ouais, mais choupe ba yiba pona bango. Ah oui. OK, ne bena yibi akoti na magasin ya kala ezai na mbongo te net ya lilo. To ko kondana ngape ba artiste ya kala te. Ta to ke to so nga. Est-ce que artiste Fabrigaz to teka lupango moko ya lwa mo makia di concession na o ezaka na poalu. Ata na génération mais so ba otsa mo lupango ko teka ba 3 millions. Ndoza na lupango 3 millions azati. Et nous là ça que makam ezaka na étoile ngo seigneur pe CD za quitté. Ba vie pe na YouTube ezala quitté. Donc makamu eza na ndenge nango donc côté on a vraiment pasteur Marcelo ezali no mamba nzambe te yo mona na ke baloba mamna bonka ba otefele ba mo bilobalo. Na oui. Pour wana te ezali suma mamba nzambe te. Alobi makamu na epoye aloba po so to komo ke na ba norme mususu. Po lelo to seka analyse mukenga na osiko. Omona film boy aza iPhone 14 aza nini mais chambre na salité aza na valise te et tout wana nyos eza nango sentiment oye na temps. Les sentiments oye na temps et puis yeba lelo na temps oye mamba bilamba na ezala lisute comme mutalati jean na t-shirt na et continue c'est fini hein. Parce que Marcelo a tapé à côté. Au côté on a tapé à côté azamutu erreur eza humaine donc photo limbisa eka poto sani to bambe mabanga c'est ça et puis azani on a biso congolais bon to traumatisé et puis so likamboleki nango eleki nango même le respect na ba mort parce que oui a touché na papa bana papa mba baza mécontent et tout to bon neti nga na part na oloba na famille ya papa wemba balimbisa pasteur Marcelo eza makambo eza biso tutu wa bato berere bango tupe baza bato berere mais to ça l'erreur te papa wemba a aidé génération makasi papa wemba mimana bato bisusu bakoyi kokoma na valeur te na poto po biso nezo tosenga bato ya poto alongona na mutu aza fazer alongona kisasa amemi na poto donc c'est gazaki mutu a contribué pe pour le Congo ezala parce que fazer on a lelo akoma kotinda bambongo pa na bango bato bazotanga bato bazolia pe donc alors azape na ba activité oya sala pona mboka na biso donc na éviter c'est vieux Marcelo basi balimbisi to pesika balimbisa na bango très bien alors moni nzembo leteta ya pasteur Denis Lessi la prophète de la nation bêtise au carré oh arrête s'il te plaît bêtise viens les bêtise au carré bêtise nandem est-ce que vraiment omoni mboka o so tolandi bien bato baobebisa ngo bato baloba soi-disant bapaster ok nga na benga bango bacommerçant nde nga mpe naosala commerce na kombo ya fere nde bango basala commerce na kombo ya yesu mpo bango baloba au nom de jésus nga mpe nalobaka au nom de feregolo donc soki vraiment soki totali bapaster oyo baza discipliné baamoki pardon tosonga mpe mwasi omokaka mpe papa mongo mpe ayembika mambo eza important elongi ya jésus bokozala bozala mabe tanda wana nde vie Marcelo azalaka nango donc mutu alingaka bebisela biso comme pozo faire réveiller bato elongi ya jésus mutu azali na mabonza neti nde omonga bonatsaka mabonza te te mosala nzambe ezosenga mbongo mabonza bato na rien à voir ebo mosala na biso mpe bagoyigoyi ezosenga ye mbongo ka binga mpe na goyigoyi naza orphelin mais baparent baza je mange dans la rue nde omoninga olia epa faire egola naza goyigoyi na kombo afere nde omoninga awa naza na mosala te kaka kombo afere oyo fe nasuki lote mais oui sikoyo ya boye ntango motu ngo bimi nozoloba mabe mpona fere en tout cas na ocharge loba na chanson ya Denis Lessi ya leteta clip kitoko image kitoko atali kaka so ayembi yesu baopesi cachet taki oyemba leteta mpe buta mokili leteta amuta mokili na ndeni amuta mokili lokola ngai mpo bango babengaka biso bato ya mokili so yo oyembi lisu leteta mpo na nini mpo leteta mutu ya mokili ti lobilobi omona te nayemba ti mpe boka na lauréat de Bruxelles ti jour mosusu nayemba Rodrigue Kipanza nayemba Mani Mwendo nayemba maître Zet Balebele ozomona place babebisi baje biloko wana vraiment il faut nayebi te anonsenga na mokonzi ya mboka akanga bitonga ekomi koya na confusion sikoyo bongo bato oyo asimba bango na mitu ntango bazomona makambo ya bongo
est-ce que pasteur akoki koyemba mutu ya mokili po bango babenga biso ka basumu Babi pasteur soka koi mose na nzambe so akoi nzamba relevaka 7 fois. Alors mambu ya musal na nzambe na ngana otuna yo par rapport au chant nzambe ye moko kutu akabola lot na noko na o akebwe binemi eza biblique mutu so asai mabe nyonso eza biblique. Apôtre Pierre azarana Yesu abongoli mapa nini alia nazotuna Yesu ayebise bakete aotuna tozolanda intérêt na biso ezani to yekut na biloko wana te pasteur nini yaza pasteur te vie de ni donc alors ba pasteur actuel lelo faut batelemina bato lo ba deni lesi ba excommunier po yo komo yemba leteta emso amilaka ba vin asamba vina yo asalaka yaza po éduquer bato Christ. Soki alingi alisa biso bon nga na mambo église naza na nga lisusu te toyambi na mokili na biso ya bato ya bêtise okare po biso osi tosambwa na biso nga bando osambwa seria mobutu nga biso ofinga oza eloko te ofinga oga te orapele nga mpo nga bope nayebi oyebi no mpo koza eloko nayebi mais siko naa na bani moi eske eloba chere nana très bien rapidement mpaka po okoma pas faire rigoler tu viens d'où? Où tu vois? Nga azala fanatique à faire na 95. OK. Dès que na mona ekaka na CP là. Pour ezaki facile te koyemba na wengi. Wengi ezalaki rêve ya ba musicien nyonso. Dakumuda arriva wengi. Gilles Kwata arriva wengi. Batu tout le monde bazala le coller ensuite ba vastori esthétique et on OK c'est bon izaka na lingwala Santiago ou azaki soliste ya Marie-Paul na ba ayemba mo Barça ya momoni lelo titre baka faire ya mokolo parce que rêve wana lelo comme moi la nso moi qui a signé test na wingi même héritier c'est un test c'est du faire rigola pour faire ya na âge moko o ezala trop muki batu kutu ba okamo petit faire pour nata on a bana mike na wingi bazali misatu faire rigola c'est game maniata na moko ki mana poto na fait de l'amour sa vie en obet accompagnement à gauche. OK. Kotala dès que na mona faire ezala ba jour musu so na concert a wingi si na vis-à-vis faire moi akiti bakati na ngambu côté banque ezala ba que soit transport en nyengi na ngambu pas transport en nyengi parce que ça ngasko na telaka chez nous mona mukebe wana ba chocholi bazobina ba mulana bazobina na wingi on a tenté na biso Karine na babina tout kalu jayo zo suspension faire rigola comme animateur principal. Chanteur animateur pour na wingi tikaka na animateur moko kaluji mama sile ekile babiloko wana yesa faire rigola comme boaka ngana za fanatique na ye otombe ti na ndenge yaki kabona to komi na mamba maison mère faire et pour ngana za muta maison mère quand comme mamba maison mère ce qu'on a joie grâce trop na maison mère na za na vie nanga couper kikela na pese mbote persi tumba couper kikela na za pire petit aventoni ngaso na joie chance okota na lupango wana eza pour na première poto wingi musique à maison mère ozotende n'est-ce pas okindi lobby to yana lupango wana eza mamsu babeta na TVT ti ngana ngaka faire ba kepe ba ye ba komo kende pe ba komo ya ba komo ke kutu premier voyage à faire ezali Kenya ou Côte d'Ivoire donc ba ya ndola ta sapate muba ndola ta ils ont dit vers et ça on dit changer ba couler ce qu'on a tourné est-ce que utango il fallait bien wana kermesse na yolo na laïque yeka ali asika azo sika na donc ngai vraiment na musique na ndeko linga trop couleur ya JB Piano yango moni lelo soki maison mère zaboli bisana na ninga mabeti populaire wenge zaki c'est JB Piano donc alors et comment qui tant wenge kabona ki wenge musique à maison mère il fallait normalement ka faire atika pour cacher wana ezala pour na bala coste na mutu nyoso na baya jaki mutu apprendre bango comment chanter zembo ya wenge na première voix bataka bo na likolo bataka bo c'est faire rigola parce que yazala ki ngaba OK. Il y a un sens polémique. Pour na bona nga ekoma aloba yibo aloba bofonga na nga pe ranking. Siko ekoma indeni no koma na basamchindo. Na sam neti na zabe trop tozalaka na vie mon côté na biso libis lengo. Ane ko betsa kofi trop.
Quand on met ça Kofi trop biso to kota na bisuka ofili. Et moi qui na na zui na ben ya kozala trop quartier la terre moko et puis nazaki na ba pire vie nanga o bazali ba garde corps ya Kofi net maître Machuda ba maître Is de Force bazali na belé ba master na biso musupe bazala ba B52 ba londo ba maître Braddock batuma bazali ba sintu ya Kofi donc ezali que oza na privilège bon so yé partout babeta au futa no ticket donc OK no kaka po epi ke na futa ticket na para wenye na zaina vie na nga maître beta buma waza garde ko ajibe piana déjà pour nga ya musique bo mwana ba yibanga na bo mwana na musique bo mwana na botanga yo ka musique kasi bo ba musicien le ba mo pesa ba donne école wa mema ba ba ouais siko yango pesa nga na goût ya musique na bimisa ba seko msupe tika yango no mwina zwara na temps ya kozala trop na milieu musical na risiko kozala trop na académie ya lisusu parce que nazaki na ba camarade nanga balanda obeta na académie netina Pichu Concorde Blaise Misika Sika et puis Tonton Lai Eric Mente Tchétché de Bal bwana ba relation bien na Pichu Concorde par exemple Pichu Concorde tia kende poto anaoza la ka nanga mutu nanga na mokonzi tina boya epe belé na ndima epe belé pour nga jour mususu to ke na voiture na Pichu Concorde na ebise ke na ndima raete pour na PC force na ebise nga ndima rote beblo no beta kapa ya leki ayo ça le fort tango waze kwa bimisi elo mo beta pede de nenga de gododo Pichu Concorde siko to fan na ebise okomi kokoma parce que azali nanga se na komo biso za danger yango eboma bato belé ezoboma presque bato belé bazo te pas fabricage na likamo ya oyebisa za danger kamoni na fabricage ya mpaka ni yango na fabricage o bazo te pas net pas fabricage na desinan tu veux parler de petit roi babika bikama faut chanter te ezoboma ba on a nenge so ya entourage des autres aux danger ba auto on erreur faut pas monisa ko no moni yo non comité il faut comment na niveau yo moi pour mettre biso ba goulotte bisa faire na comité faut comment mais soit l'équipe na wana kosi oh wana pena je suis contre vous na bien bon faire ko la cocaïne na taboulette non biso on a besoin comment il faut ba taboulette faire ko la cocaïne na papa yemba non souci na biso za yango et puis lelo atikala na kita musique o ya mboka oyo odemba pirumba quand on ba bokoko c'est l'odemba faire ko la tikala na charge yana mutu mongo ya lekaki et pas Vincent Tulis. Oui. Il s'appelle Manix. Et puis, il va faire rigoler à local. Il va mission surtout local. On a ni local. On est local. Tozoki to sola. Ngam na ke classe et mêlé te na ko kima pour nazara na koko nanga. Ngana kole pas koko. Alexandre commerce. Naza na sagesse. Pour sagesse c'est l'intelligence. Sagesse c'est où pas nzambe. Local ezani po nanga monde na abuna lo nzoto nanga eza localité nakenda Braza tout nakenda Angola nakenda Bangi nzoto nanga eza local local na sens que en Afrique yo kana Afrique siko to sola bien faire gola beta na Russie mboka Poutine o muto ya oloba na beta kunate OK c'est faire gola et beta na Bruxelles et beta na Paris to stopper na wana OK ça fait ebeta na Braza déjà sur une beti na Braza international parce que toi drapeau mon côté et code mon côté bon bah plus de 143 42 biso ya plus de 143 pe bango drapeau na bonza couleur mususu ya biso za couleur mususu ko mon local yango zara par rapport ya quoi un mususu to yebakati faut bon revenir na émission na eso expliquer tina local wana sur to zui batulora ba vibrateur aza local ta sa mema ba misienne Dubaï amema ba Angola siko local yango ezaka nini na yebaka te ba yango ba mama be oyebi banani ba yango ça veut dire ba mo ba oyeba yo kokota na mama très bien nous citons déjà na émission na biso ouais moi liloba esuka pona ba gaulois pona ba te nazana liloba suka kutu question otuninga te liloba suka ezana on te photo sur là et là quelques secondes vas-y nazo conseiller président Wazé quoi très bien na acte ya Seden en tout cas Seden play exactement ouais soli mabe oh nandeni mabi ya komi na ba débord Seden play comme débord yo ka to solo là
alobi nidité na pardon nidité na bimi a indiqué abi que non waze comme tabimi yango abi yango amemi na justice alaki ça to solila et comme kokoma défaut et pas ya vie waze bon muto akangisi baba ke il faut ina vie waze quoi pas ko filo mi de bi ke abengela ka ba soda ezana journaliste moi na ça na télé 7 Patrick Moyo azana na poto so waze kwa mema lelo poto kwa sauva waze kwa na cachon aboma melona raconte période mon papa Kofi Olomide a porté Félix waze kwa plainte bakangaye krimo yaki bana mura botelema ngana ba livre ma musique ya studio na RTNC oyo Patrick Moyo abengi waze kwa po ti bayaka wana bien bambila mamutu tambo ozwaye moko des ake ba filmer yango na ba chaîne eleka Patrick Moyo na etanke mwana matete abenga waze kwa na kuzu vie tani loko za ezabo mondo zamba soda musuba planter na siska koso bimina lupango waze kwa siska za na coin ba ozila yo mbete mubi waze kwa televizo yinga abengi pe ba relation na ye ibendi nano procureur moi azaka mutu akofi kofi aboka ke trop babenga procureur wana yo na mboka o zanani seria ba ya ba poko na mboko wa lelo te po lelo comment logique état de droit yako papa ya batika ye ba osimbete aye na studio bana munga boteli aboka bana munga boteli alors tangu ya yoka pasi ke bakanga ete cede nono zo mona ba cede ba contribuer trop na vie ya wazeko nga banda ko lungwa yolo pona ka ko linga mama musique na kendaka répétition ya culture pays vi na matete na city train moi batu babeta ba bijou de Paul ga oyebi bango kututi ba dudu cheke batu babeta ka bango wana ba papi louange bazali il faut que zomo ata mukie so ina komi lelo wa waze kwa locataire azaka na Mitsubishi ou Mazda mutapusa ke maître commando OK. Sur la matière quand même. Ozongi ça t'a expliqué que bateau na kozanga na nga bazala. Exact. Na ukoma lelo po waze kwa pa millionnaire. Na ukoma na nga lelo boy bazala. Na pari ya bulamu na bango okoki ko benga ta Jos. Ndenge nini pekisa bandeko nao nga na za camarade na binote. Donc yo bomi na yo famille nesika nyoso boyuta nzembo yo ka texto. Nzembo ya CD. Eza Aïe chimité. Alors ya balingana ezaka bongo. Eza na ba vocal ebele za banzembo belé o waze kwa lelo aliela mbongo. Akoma ndenge azali wana pona peka ka basebe wana. Ata elo no so erreur ezalaka yo po ande kunanga na koloba ne loko e choqué. Oza msuna biloko msoko ozongisa. O frère nanga tokokoma na niveau te. Ya msuko koluka mutu moko oyo pe toyebani ngana ona epo toyebani pe na bato ya mususu tosala musala moto kofanda pe na bato nde toyebani ba Jojo Kabuya banini te sola na mutu wana soli bien te eloko wana esalinga bien te tant mutu wana ozonga paranga na mona ski tant moi ça bana sepelaki te mais ko réagir bon comme 3 fois voici quoi akanisa kaka ba jeune akanisa lisha ça fait trop mal et puis maman abangwaza akufaki yoka akangisa lisha kawazeko même mana Guilain Samba aye nango lisusu na cede parce kaka ba petit yango ya yo oyo zala na bango ukangisa bango na bi papa chéri be pia na sakangisa na batu ba cracha trop o nyoso longwa place na lobaki wazeko n'est pas musicien angindine na mbongo abantu soko zokoka choka musique aussi ongindi pe oui ça biso za maeli ou bien ça l'église Paul ngai ko samba na Marcelo na Bible au sein de l'église aucun défendre mamona olé au salaka ba famille na opasi ezere wana vie nanga ngana zo temps ya atininga na kineko sombila ye elo oyo otana munoko na ngana zo temps ya olia madesu ya lami kwa lamba madesu fort alamba madesu fort ngana zo temps ya olia madesu oyala kolia madesu ya lami s'adresser vraiment na vie na mko bongo si le banaye par respect à ça la peut-être respect ouais. Non, très barma, yo dis moi pas que c'est d'un play hein. Au moni par wana na zu pona nini. Lelo batu ba yina ba soda po ba batu ba boma Yesu. OK. Ouais. Lelo to za na dage bon mutu akangisi nga vraiment nga na vie. Po ba musicien nyoso ba leka na culture belé ba komisi ko contre yi. Via les kisi hein. Lelo ko asali biso ngo 3 fois.
lobi au sala penga ce que na éviter ka obenga chanson en tout cas mais quand on changer ils a bien donc na mona ngana na mona wera son lobe solo ba ke oh ngaso na freiner boy par wera mama ti avion est ce wera kangi avion na likolo c'est quoi ça na Paris tout le baba bango eso qui est normal ba faire rigola bazana ba musicien ba longwe bele ba Nicodème ba Chiquito tout wana ezala ke déjà mutu azana visa Grèce au côté Paris pète donc eza ke ba musicien na tout o baza to mona ba Nicodème ba longwa ba Chiquito ngane na za bwene na linga faire no soutenir Chiquito pour faire lobby abunga kana histoire te ata musicien kufa raté mais botika lake o nani musicien faire lelo et pas comme ça la succès les autres honneur a wera son lelo ko mona ba Fabregas ba bima ba bimisi pe ba musicien eza ka honneur ya nani ya wera son ce que président Félix Oze ko olia resonata nanu abimisi musicien mo ta sali succès na mboka oyo nani malgré nga fabriquer jos neti faire na bango nde ba fabriquer pe mama fa neti faire ya quartier latin. Donc président Kaobenga en tout cas vous avez rappelé na bato des fois le président was ko yoka bato ah bon ye o alobi yango wana ayoka bato te siko bongo mabe wana baza ba petit na yo ya bisekiti talaka atango bana ofutela na mateki bo répéter na véranda mais quand ndé to fandi ya buke siko lelo koma mutambo bebe koma okei waze kwa na asio aolanda l'émission et ça la bien soki yé moko kaka a récupérer plainte na yo wana atika bango basa la carrière bazo ça les fierté na mais pas des incites aussi parce que c'est un père de famille et vous avez la propreté des incites à tout moment déborder ba langage et la propreté pona bandeko nyonso bokozwa libaku ya kitoko ya kokutana na élément oyo ndeko na bino Vincent na ko sala bino bonne nouvelle les amis neza masolo ya vie awa bozomona naza na makadam oyo yango ne memaka biso ti na Maluku centre et memaka biso na Maluku centre c'est-à-dire bifurcation ya boulevard Lumumba oyo nzela mosu eke mbaka na ti banzela banundu oyo ne memaka biso ti na Maluku centre lisolo ezali espace oyo bomoni eza na nsima na nga oyo ezali bongo concession bazo kata mapangu 20 sur 20 oyo ezali opportunité kitoko mpona bino pourquoi parce que mapangu mingi toya kosombaka awa na bamaluku côté ya Maluku awa ezaka mingi fo kota na mutuka okoti na kati mais oyo eza opportunité kitoko ezaki nde kotomona mituka ezoleka awa donc concession na biso ebandi kaka na makadam oyo tokokatisa na dari mpo tomona yango bien c'est-à-dire concession na biso ebandi na makadam oyo donc nde toza awa ebandi awa tokitango tina sekuna meko kitango sekuna ya sango kitoko nango eza ke toza peka na makadam donc toza eza arc donc arc nyonso wana epesi etali makadam ekiti sikoyo ti na seboye 20 sur 20 $4,500 américains 4,500 $ américains ozwi lopango na yo 20 sur 20 bandeko mingi bakoma koloba ngala osoma lopango na Maluku na renovana na Maluku te botala erreur bosalaka lelo investissement eleki mabele eza te partout dans le monde moto akosoma lopango na ye 4,500 $ awa 1 heure du temps ou 2 heures du temps après soit le gars teka yango oteka sous 4,500 te alors que mbongo oyo bomi na banque soko 25 ozali 4,500 soki eza compte courant après une année okuta yango ekomi peut-être $1,000 soki eza compte épargne peut-être babakiselo $10 mais awa kaka 1 heure ou 2 heures du temps po sombi mbala moko bénéfice ekomi ya yo parce que eza mpe na cadre investissement donc mpona bandeko baza na mposa kotonga bandako na bango ya barêve na bango parce que lelo Kinshasa ezofungwama pourquoi pas kotonga ndako ya rêve na yo ndenge olingaka lopango ezala pourquoi pas kobomba mbongo na yo na mabele parce que oyebi lobi nini ekozala te et surtout que awa eza espace moko eza déjà développé bandeko mingi baza na bandako awa basi batonga courant mai makambo tu eza kitoko makasi donc awa tozali mpona bacontact nyonso bureau na biso ezali bongo na commune ya Lingwala na avenue Kalembelembe numéro 256
botunika la flat hotel Tenazia donc ils sont non loin il y a commune il y a maison communale ya Lingwala donc boye wana bokuta bandeko bazala pona kopesa bino be explication lisusu bolingi to bobengi biso na nzela ya téléphone na ba numéro oyo bomoni toteli bino na se visite ezali bongo chaque dimanche na charge na biso bis ezali wana pona boya ko faire visiter bino esika na bino ndeko welela parce que awa tozaka na 229 parcelles ya pamba donc 229 parcelles ya pamba ndeza awa na kati ya concession oyo eza opportunité pona parce que oza tout près ya Macadam donc Macadam ozomona oyo soko continuer tout droit oketi na Malukuville donc toza Malukuville eza mwa musika na sika biso tozali welela ndeko sika ozali na poto partout même na Kinshasa awa yaka kosomba mabele na yo tonga ndako na rêve to yako bomba mbongo na yo na nzela mabele po lobi yo ka bando ko bénéficier donc pour plus de contact na lobi benga biso to boya na bureau na biso boko sepela merci. Un élément très important, la ngaki na bakisela bino ezali ke ba mapangu nyonso eza awa eza déjà ba parcelle cadastrée. C'est-à-dire au sombi lupangu na yo mala moko na kati ya contrat ba do sela yo, oza dans numéro na yo ya cadastre o kende déjà kolandela makambo na yo. Donc ezate ko sombi lupangu obani suko lugo ba ndenge nini kolandela non. Donc ba parcelle tout eza tous les 229 parcelles eza na ba numéro nango déjà. Donc venez acheter vos parcelles pour construire vos maisons de rêve ou pour investir, pour que plus tard, Ebotelayo va bénéficier à Malam. Nous sommes ici, la voix du peuple, cadeau de l'Ibino Yango pour l'année 2023. Merci. Ta famille te quittera, tes enfants, même ton mari. Il peut me quitter, ouais. Et l'ambaka est carité. Pour l'ambaka, tu as c'est la dernière de mère, non? C'est la dernière de mère. Parce que l'ambaka, c'est Mayamoto, Mayatumo, Mbiwa. Donc, c'est styliste congolais, tonton Maya. Ok. Tonga kana degré à Liwa. Donc, on a dit que Mbiwa, Kalate, vraiment, tout là, ta griffe, et puis mon vieux Nirango Biuma. Et 100 francs à Toulouse, pas 100 francs. Quand on est sur la pas 100 francs à Toulouse. Batunanga tout Victor Mbalanzaou. Batunanga tout Kalo boutique pour Mbaswag. Janita Mou business. Batunanga tout Oamio quitté donc. Les émissions Batuka même. Très bien. Yvette Mbi Azanoti. Bazwa Nyonso. Batikila Maya. Très bien. Azan Valère Koleka Diama, Coltan, Cuivre. Pour wana na mona raté. Y'en a mère. T'es mère, t'es. Ah. Et ça, il faut l'équipe Diama. Là, on a mon Diama. Ah, vite, comme l'eau, ça l'a appelé. Est-ce que pour mon cas, Diama, faut courir? Oui, Tchachomba la cache. C'est vieux côté sans on a bien on a mon arrêt Diama. Et qui n'a pas autre. Non, on a sombaté, non, on peut na zoité, na le rotaté sur une mais quand même je le vis. Na mona Tchachomba la cache. C'est bien, on a fait na côté na comptoir na mona. Yo na Diama na opesa ni valeur. Yo na zo. Mona te. Diama to teka na mbongo. Donc il y a un sens très bien, c'est très profond, merci beaucoup. Bagauloise, gladiateur donc tu es bien tout ça pour dynastie lobby tu aussi là vraiment tout somba dynastie au lieu tout le balo bébé tu mets ta concert on avance streaming ça 170 $, na jour moko parce que quand ça que ça $5 donc alors ce qui a un nombre oyo to somba une avance streaming au baxi na okaka $7 et ça net $12 au sommi dynastie en tout cas
tozwa ba trophée o ya mérite pour faire azana ba tuba ko télété les abisonde ba tu photo ko Très bien. pour artiste à sali o to sengaki et surtout va vote aussi va vote beau voter massivement to kota na page ya papa Hervé to komona comment va ko indiquer biso comment aller voter et ça la bien que na l'équipe lelo na chaîne na bino comment la voix du peuple ouais. Sans polémique sans ni donc makanicité ozongisa makanicité sera ya minga tout ça ira musala très bien donc na yokité ke nani alaiki nani ngai nde nazopesa ba force ya faire rigola ezabu ya zanika surtout pour na mituna et merci vraiment na kei merci na cameraman na biso et puis na merci na batutu pour bazolanda biso merci oh asabona kité asabonner vraiment à liker à partager et ça très bien merci beaucoup Toshité déjà pour l'émission Nabiso na pesi mboti na batunya sur balandi biso en tout cas merci infiniment na binoni on surtout je vous aime tellement en tout cas continuez de vous abonner pardon faites aussi abonner les autres qui ne sont pas encore abonnés merci et bisous à ma maman chérie ma maman Odile Pokuta je t'aime tellement ainsi qu'à ma famille la famille Mvoulou aussi pourquoi pas à RK Kabongo RK Redi Kibambe je te salue depuis l'Italie et pourquoi pas aussi à mon pasteur, mon papa Bishop Maf Mantuidi, mon mentor. En tout cas, hier, Azarana pour n'avoir pas de problème, aux hommes on a macambou, y a bien été, d'autres malamouté, des histoires spirituelles et tout, aux hommes on a mis kakatano. En tout cas, n'hésite pas de m'appeler. Là, au confiant numéro pasteur Nangaï. En tout cas, c'est un très bon serviteur de Dieu. Nous avons utilisé puissamment. Et merci Nabi Nonionso, bisous à Chanto Kolo. Je vous aime beaucoup. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve prochainement et pour le même plaisir. Au revoir. La microchirurgie effective au centre hospitalier Initiative Plus. Le professeur Oumar Diallo, neurochirurgien à l'hôpital du Mali, en République démocratique du Congo, dans le cadre de la coopération Sud-Sud avec le centre hospitalier Initiative Plus. Je suis là dans le cadre de la coopération Sud-Sud entre mon hôpital, mon service et le service et mes collègues de la RDC. Le plateau technique du CHIP, très apprécié par Oumar Diallo, neurochirurgien de l'hôpital du Mali. Le plateau technique est merveilleux. Je pense qu'on peut tout faire avec le plateau technique que vous avez ici. C'est justement dans ce cadre-là que nous avons entrepris et commencé la microchirurgie pour les anévrismes intracrâniens, mais également pour les tumeurs de la base du crâne. Président de la Société Neurochirurgie du Mali, Oumar Diallo est satisfait de la neurochirurgie de proximité que tient à instaurer Jeff Ntalaja, médecin directeur du CHIP. L'autre action de la mission, c'est d'avoir une neurochirurgie de proximité, l'accès aux soins pour tout le monde. Je pense que c'est dans ce cadre que Dr Jeff Ntalaja et puis professeur Sambi sont en train de travailler. C'est pour offrir les meilleures qualités de soins aux patients et à des prix hospitaliers. La vision de Marie-Olive Lembe-Kabila, promotrice du CHIP, n'a pas laissé indifférent Oumar Diallo, qui n'a pas tari d'éloge à l'endroit de l'épouse de Joseph Kabila Kabange, qui ne ménage aucun effort pour accompagner l'équipe neurochirurgicale du CHIP. Je pense que je suis très ému parce qu'en voyant le plateau technique qui a été mis en place, cela dénote d'une vision. Je crois sa vision d'apporter son aide à la population, c'est ce que je comprends finalement, parce que ces interventions sont assez lourdes et spécifiques, mais pouvant être faites sur place avec l'équipe congolaise. C'est un appel pour l'encourager, la féliciter déjà, mais l'encourager dans ce sens à continuer à appuyer les équipes de neurochirurgie. Les pathologies vasculaires, les tumeurs de la base du crâne, sont comptées parmi les cas pris en charge par vidéochirurgie. You say you want me like I want you to. You say you need me, girl, like I need you too. Usana pembeni nangae, let me give you some love. You
say you want me, you say you need me, girl. You say you need me, come kiss me, girl. Looking at you make me feel good. I wish you know. Come closer, let me make it happen. Baby, you know. I promise you, we stick together. You gonna be my number one lover. This our love will last forever. Hey, take it out. You say you want me, like I want you to. You say you need me, girl, like I need you too. Usana pembeni nanga, let me give you some love. You say you want me, you say you need me, girl. You say you need me, come kiss me, girl. Nakisanga nzela motema na yo, ngana kota na mona paradiso. Elenya supa dongo dongo, bavemboli isani. Elenya supa dongo dongo, batena lolemo manglese. So baby make me fly. I can't wait to see. I promise you we stick together. You gonna be my number one lover. This our love will last forever. Hey, take it out. You say you want me, like I want you to. You say you need me, girl, like I need you too. You say you want me, like I want you to. You say you need me, girl, like I need you too. Usana pembeni nanga, let me give you some love.